Bonjour, bonjour la famille, ba motivation kaka. Mama Bijou alobi malembe dozo kende kaka. Chantier na biso eza na sele. Mama Bijou aloba ya sombaka tongi kaka tie ba clôture akei ya sombi atie clôture atie portail akei. Oyo esali ke tozonga parce que tomoni ki bato baza na kati. Tolobi non, il faut kosalela bango ata mwa toilette. Yango bozomona toza kosala toilette. Donc mosala na biso ya toilette etikali moke esila. Bato bazovanda na ndako wana baza ya kosepela. Donc motivation na mutu nyonso tu oyo somba ndako sundola. Mama Bijou alobi telema. Sala mwa clôture, sala mwa portail. Et kozala bien parce que lobi soki baboto lio yango et kosala pasi makasi. Motivation mabandeko totelema to sala bisala na ba terrain to somba bandeko mingi basomba bandako na babibwa. Ça fait au moins 5 à 6 ans bazonga kate, ce n'est pas normal. Soki ozana posa kosomba te, c'est mieux kosomba te. Zwambongo na yo lia par rapport au sombi terrain au sundoli. Donc, musala Mama Bijou Zokoba, Mama Bijou alobi biso nde makambo, biso nde musala. Donc, total akaba millier, ezana millier mususu tozala nango chaud parce que ndako tongi na selela, ndako tongi na matonge ou bien tongi na bandal. Pour le moment, ekokotisa ndenge moko te. Ba studio tozosala na sele. Na osali studio na bandal, ya bandal ekokotisa cher par rapport na oyo osali yango na sele. Mais babiloko ya kosomba oko dépenser kaka mbongo ndenge moko. Mais soki oza nango na sele, oza nango na bandal te, oza nango na matonge te, atuka ndako ya musika ezali te. Tonga ndako na yo esiko somba, tia ne fiske ata ba locataire, ata mwa petit rien wana, bénéficier nango parce que après 2 ans, 3 ans, 4 ans, place wana ekozala lisusu ndenge osomba kite. Mabele e mataka au jour au jour. Donc, bandeko nanga nazaka ko motiver bino bo telema to sala misala na ndako to somba. Eza pona kobongisa kaka avenir ya bana. Merci beaucoup pour la publicité. Il y a auberge de biso o ezana matongi na Irebu A37. Mama Bijou alobi o lingio kende vacances na kin. Tozala ka na adresse moko ko atala ba publicité o benga Mama Bijou. Merci beaucoup et puis bientôt tokutani na vidéo mususu dazo salela bino pour la motivation kaka ya bandeko bazo sala bilanga. Merci. Allô la famille, nazo présenter bino toilette na biso, salle de bain na biso, ya appartement, chambre, salon, cuisine, appartement numéro 6. Toilette na biso yango, tozali na douche. Mama na sopa mai, toza na douche, na laksa bino ke mai na biso ebimaka. Bomoni to ba mai na biso. Toza na problème mai te. Citerne ematisaka mai likolo. Mai ebimaka. Oyo eza douche yango wana. Eza na appartement. Ezali na appartement, chambre, salon, cuisine numéro 6. Bomoni mai na biso ezobima. Mai ezobima. Après, tozokende na toilette na biso yango yo, chasse d'eau na biso yango yo. Boyoki mai ya wana eleki na toilette na biso yango yo. Donc c'est ça, toilette na biso yango yo. Totiaka eloko na biso otanda na bilamba. Mutu koki kosukola bilamba na yo, toza na balcon, otie sèche-linge na yo na balcon, otandi bilamba. Mwa lavabo na biso yango yo.
une place à brosser, miroir na biso yangoyo, toilette na biso eza propre makasi, eza nango vraiment monene te mais biloko nyonso to ezala na kati ya toilette ezali. Toilette yangoyo, cuve na biso yangoyo bomona eza propre. Esika ba brosaka. Et puis au bozomona na sima wana ezali douche. Aoti ko lakisa bino mai ndenge nini etangaka epimaka. Ba mai na biso koma tina ba étage. Dans douche na biso yango eza na mini douche. Mais eza na biloko nyonso tout complet. Tu as un problème à maïté, tu as un problème à courante. Maman Bijou a lui confier biso beaucoup jamais dessus. Appartement numéro 6 hein. Oh tu le bas chambre salon cuisine. Oh le besoin mon a salon nango. La autre la bien photo ya chambre, la photo ya cuisine. Salon nango. Yango. Appartement, chambre, salon, cuisine. Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pesa la manger. Et pas la biso de musala, donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe salle à manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba
Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit ya 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Bota la cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Bota la place tobongisi pona koya kosala mwa repos ba pa ya koya kovanda. Bota la appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko umela mama bijou alobi kobanga te, mama bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya koumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozorango kaka na $10. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa dodora na yo na poto, okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama bijou alobi biso nde makambo. Tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosana eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Oza na posa kosala mutu kado, yo oza na poto. Contactez mama bijou na numéro